mituni nzambe pona nini boye pona nini boye pona nini boye papa ngai na ye ngai na pusani ngai na fukami solo epai na yo papa ngai na ye papa ngai na belemi papa ngai na pusani solo epai na yo. Hey! La grande famille, bonjour à tous et bonsoir. C'est là depuis un moment où Bozo Lanabiso lelo na elibino lisusu papa songi papa songi azola la te azope misanga te. La grande famille, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez les liens, ça nous fera énormément du plaisir. Boyo kami nene likambolo kita grave likambolo kita compliqué. Tolanda papa songi ngana olobalanga mingi te o. Tolanda papa songi o. Tolanda ye o. Merci. Film na biso pezo le en passant, hein? Méritocratie. Ezo le kana na Belle Vie télévision. Film moko chintunga. Wow. TV. Vous s'abonner, vous partager ma vidéo, pour vous avoir news, ya kafu kaka ndenge le kaka na kati na mokele. Lelo kola la kola mukabandeko Sony esali pasi esali batu botala ndenge bana basi bazali ko sambwa na mikili ya poto. Botala ndenge bana basi bazali ko teka mitaka kaka po bazwa mwa mbongo. Bakangi batoyo soki baoti babakuk bana basi moko babakuk totanga na kombo na bango po boye babanani na banani. Chacha do Micho Pelenge na Chimène Mengi na yebisabinu bana basi oyo nzoka nde basalaka ya minene na poto basanganaka na bango na mibale soki 5 soki 6 soki 12 bango no surtout na mbetu moko oyo Sony ya modele nini bandeko basi bazali kosala bandeko poto kende na mosika toloba verite. Gaz Mawete nzoka nde yazalaka bongo parrain ya bana basi oyoyo balala na kabango na bango pe bana mibali oyoyo balala na kabango na bango. Toboko tanga bakombo po baloba o totangi bakombo soki ya ndenge nini bafunda biso na ba YouTube na ba Facebook ba bloquer biso mendenge zali wana. Gaz Mawete akendaki na ndako moko na poto ye musala na ye kobengisa bana basi ya bengisaki Chacha d'or envoyeur munene ya Gaz Mawete akendaka kolukela bango basi po bango bayaka balalaka na bango ebongo mokolo na butu oti kolekezalaki ndenge nini polanda lisolo na butu oyoyo o nganzambe Chacha d'or Micho Pelenge na Chimène Mengi bango nyoso tumitakala na kati ya jacuzzi. Gaz Mawete pe palala te alongola bilamba nyoso atikali be motaka ndenge kanzambe abota ye. Ngai vraiment makambu ya Sony baluki mosi moko ya lesbienne akende poete akende kolukela bango baninga mosusu ya lobi tingana zananga lele lala kaka na bandeko basi kama mobali na kokate kasi Chacha d'or ye penza mopanzi monene alongola bilamba atalate Micho Pendele epe alongola bilamba atalate Chimène Mengi kota lobi nga penza sous-marin na se mai na konaje. Makambu ya Sony baba kuku popekisa bana na bino mama malamu te ya kabana na ye babima libanda te batenga mate bana si batenga miboye bakozolobiko wapi oyo bana si batenga miboye bakozolobiko ndenge nini nganzambe oyo Sony pe mawa mena pesi bino kaka mbote po boyeba ete tozali kolandela ba information bobo sanate biso na besenga ndela million mona mosi yo apesi info atala te mona mosi ya famille bota oyoyo azalaka toujours ba information mikolo nyonso tout pour soutenir ye bobo sanate papa songi chaîne na ezali Zion News ZION
TV soko koti kuna okomona pe basango ya famille Libota tozali awa wapoto tombola bendele ya mwana mwasi oyoyo atonda sukali na nzoto mama Lakandi mama Belle Vie yo bana na yo babimaka libanda te basalaka bosoto te obatelaka bango malamu oyo nde makambo sombele suka bisanga bakangi bangoe mama na bango akoloba lisusu nini mama na bango asambo nde kosambwa minoko oyo batiaka esili minoko ono so batiaka ekpai na mayo chubu mitakala ya bana na ye esambo nde kosambwa na réseaux sociaux papa songi aboya na ye kotika bolukelongi na ngai bokomona yango lelo te kasi pota lelo toyebisu bino kaka ete bana basi ya motaka bango bakendaka o toke Dubai toke France bango bakanisaka ete bakenda kosala business koteka maputa business koteka mapapa nzoka nde bakendaka na bango koteka batolo bakendaka na bango koteka mitakala na bango balala na mibali 10 balala na mibali 5 bango esala eloko te soka bazwi mbongo na bango esengo batie na poshi bamitelisi banzoto bakoma ngebu nzoka ni mbongo ngo ya jacuzzi mosi moko mibali mitano bana basi bosa bolemba te botika makambo oyoyo ezali mabe koleka botika makambo oyoyo bokosimba touche ngai ekoyebana mapa na ngai papa songi news elongi na ye kala mingi te bokomona yango na TV tozali se kozala bana babakuk boyi na papa songi te apesa kobe news bana famille Libota biso tozali na biso awawa tozali beko kumisa biso tozali na biso awawa tozali bese koloba oyo sali ya malamu tokumisi oyo sali ya mabe tolongolaka. Bonne année na Sabino ozali na besoin video ya motaka ya bana basi na tangi mokoba kombo Chacha d'or Micho Pelenge na Pelende Bolimbisanga na Chimene Mengi bokomela biso bokomela ngai na kotindela bino na privé mbote na bino mbote o Vous me frappez, Chacha. Tu me frappes, moi aussi. C'est que tu as accepté pour la mission. Tu m'as accepté. C'est elle qui m'a cherché. Moi, je ne l'ai jamais cherché. Et tu me fais pas du mal. Non, tu me brutalises pas, Chacha. Pourquoi tu fais ça? C'est elle qui m'a cherché. Je ne l'ai jamais cherché d'amitié. Elle m'a cherché. Elle m'a pas dit de me frapper. Tu es là. Depuis tout à l'heure, je me plains, je pleure. Tu ne m'as pas défendu. Mais en fait, on dirait que c'est un problème. J'ai dit c'est fini, non? Non, c'est pas fini. Elle m'a tapé là-bas. Elle dit, elle me tape devant vous. Tu veux quoi? Qu'est-ce qu'on était? Elle me tape devant toi. Moi, Nalouka Bess. Tu cites mon nom comme ça. Chacha me frappe devant toi. Et tu me dis Nalouka Bess. Je t'ai dit de Je quitter ici. l'ai jamais cherché. Je l'ai jamais cherché. C'est elle qui m'a cherché d'amitié. Attends, mets ton calme. Elle m'a cherché d'amitié. Je l'ai jamais cherché d'amitié. Elle me ramène ici pour me frapper devant toi. Et tu la regardes frapper. Attends, tu veux dire... Tu l'as regardée, elle me frappe. Combien de fois j'ai été demandé de partir si tu ne te sens pas à l'aise? Tu m'as regardé me frapper. Tu m'as dit de partir comment? Donc tu veux dire que je n'ai pas... Je ne voulais pas faire de partout. Tranquille. Je veux que tu cherches un problème. Je filme. Je filme. Frappe-moi. Ezali Mama Joséphine, Mama Soso,
na yelibino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà est pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie. Olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo, ils ont pas bien fait ébélé. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo, ils ont produit moko, ils ont ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na banyeli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne. Botika la bébé. Oh la Kina sala mignonne bokoli yango 0. Lobezala kina 10 52 yo bokoli yango na 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture te.